Un infiltré comme ça, aussi va cadeau belé bon PC, bon ça va complexe Tony ne ça la bino. Et ça complexe. Et ça complexe. Et ça complexe parce que balingi batunde ti ba groove le Gaulois ba mu kwa ntombolo na musoso ba kutayo tangawa excuse na bosani kombo bozolinga que non ba koma na mitema mabeba ba zongela ko donc ba na finga biso likolo ya bakindingu oyo bakenda ba porte bango finga gouve awa gouve mati gouve kembo fingi alobi na bino je suis éternel Gaulois finga oui naimoko na mema gouve likolo mais alongwa Gaulois te atikala ko longwa Gaulois te et pour ça respect à lui to kenena ngwa kenena na gouve mabe on a kacha là. Abi, je suis éternel Gaulois. Les lots tikala na atabo. Plus de $1000. $1000. Toi, là, général Belvel 3 étoiles, toi, là, mon bout. Les défenseurs, c'est qui? Parce que maman m'a dit le roi de ça, il n'a pas papier, n'a pas le logo. $1000. Défenseur. Je pense même que qu'il a $1500. Défenseur à l'équipe Belvède. Défenseur à l'équipe Belvède. Donc, défenseur à l'équipe Siga. Na finga onyo sa banda finga chez Denias. Moi mais défenseur à l'équipe couvre les Gaulois. Dans le babo, pardon mère, na bandelo. Belvède pardon, zana bandelo beloko na lobaki. Zana bandelo ko loba. Avant la bande na pesi mbote pas Samton Gaulois invisible gapote mère. Samton Gaulois invisible. Na lobi boyi. Mobutu. Moni nga point de vue nanga. Na bi que non Gaulois surtout a un droit ya ko mettre point de vue. On na ba que non mutu a lobi kaza pour yé a un droit ko mata na live. On a contre yé a pas le droit mata parce que nous tous on est Gaulois. Donc chaque Gaulois a une opinion na yé na makambu oyo. Gaulois mon côté ça pour défenseur pardon botika biso Gaulois mais la cause c'est Gaulois la cause a commis deux fois non tu peux pas dire ça frère non tu peux pas dire ça non j'ai posé la question yo muto afinga père na yo muto afinga père na yo siko muto na aye akomo lobake no ngala zongi na ngala ndaku bocha ngala ndaku mutu moko zaki awa lobini muto afinga père na yo afinga na mère na yo afinga na mutu moko zaki awa lobini mutu moko zaki awa lobini abi même bible lobaki non lo les arrestés mo paka na bongo mutema papa ni na onana ngasa biso ba kola to na sengote lola biso to zala lola te to na mukila se to na lola. Voilà. Moi je suis extrême. Donc ngana otigabino. Le kolabino bolobi que zala comment dire bolingi ko zala moitié faites comme vous voulez. Mais quand ces gars-là va revenir pour nous insulter Périgo là, je vais m'attaquer à vous. Voilà. Bon, na loba boye, pour pesa ata imite pardon. Na pesa pe point de vue na pesa ki bosse. Papa, comme la adresse na privé, so za mo. Ya non, tika ke ndeko ya non. Na oluke tiche yo na olakiso. Yo no wa yo ofinga rabatu. Tu m'écris ton adresse, na comment yo na message. Comme la adresse na privé na yo oluko tiche yo. Oza mukolo tika makambo. Ya non. Respecter, to ça la sonne ba biloko ana tout. Ya non, na yo vraiment ya non. Oui, Maggie. Bon, vous comprenez, des fois, comme le roi défenseur, vous comprenez. Beaucoup de gens, les jours, vous êtes na bela na lala te eza muto na linga mingi ke mutu moke kuna fingiye aya bina yo zonga na poubelle boyambie bagola basala musama kasi pona fere
bagola babunda makasi pour défendre fallait tinga téléphone nga chaque jour na tata vidéo moko te pour na mambo faire ba fiche na likona mega na nga téléphone na nga moko eza muto vrai goleza ngai nga mna na bolingo solo ya artiste na non muto uti kuna kebo et ko za la fan za la fan eza bongo to na fan papa en fait muto ba intérêt en espace te na muto na nga mobimba c'est soit c'est un panel moko te bochika lo mona longi na nga na bochika lo mata dans la goleza lisanga moko te pour na les défoncer so bo PC espace on a vraiment le bango vérité. Voilà. Ngaina lo baboye, ngaina lo baboye. Nena bikana na banda kuluba. Belved a commis Gaulois ya défenseur. Te nga mwana la kutwa, nga soki naza ye kutwa, nazo pesa kutu conseil mwana mai. Comment na yo naître? Comment no Gaulois te? Nazo pesa conseil mwana mai na nga. Pote kauka ngate lokola bagola mususu basepeli na yo batana droit na bango ngape na droit koloba ke non potana ne kauki ngate na droit wana mutalongo na droit wana te mais soko biki oya na yo osala promotion est-ce ngala opeksa yo na téléphone na yo na chambre na yo na ndako na yo osala obina nzema faire non opeksa yo te so obina nzema faire ça promotion sali est-ce ngala ko position ba ke non faire ça danger non opeksa yo te parce que ça chez on a parlé. Non, parce que mais nga personnellement pour te kokingati. Mais ce qui conseille on a ko pesa yo attend ki oza warrior. O comme ndenge mas ndeko nga moi si Jivency Bank de France alobaki awa. Alobi boye, dina ba debno ma Jivency alobaki. Alobi golo ezaka ya makila. Vous comprenez? Ezaka ya makila. Et pour ce que l'on ti golo ok comme côté ba warrior ozano kaka gaulois mais ok n'est pas ba warrior pour yo ki saba de ba gaulois pasi pour na eloko moko ba osenga ki ba pesa ki yote neti pa na bango pe ba lo ki no warrior ezelo ko makila c'est-à-dire ceux qui warrior pas longo raté donc yenda longo kuna pa na bango aye pa na biso zate ki longo warrior alongo aza warrior makila ayende parce que eloko azaki nango besoin pa na bango ba pesi yete to be pa na bango ba négliger ki ye alongo aye pa ba gaulois mais akoko ko ma gaulois te mazani ga makila ndeko nanga na peso conseil na biso boy moni yo okoko ma gaulois te gaulois eza état d'esprit biso to biko za gaulois il faut un esprit ndeko nanga na bande sukoloba est-ce que yo ko fanda boye Adidas Arena et pas la vidéo ça la facilité hein. Eh combien mission va voyager 3500 missions où mon début on met ça là eh fallait mettre wapi fallait mettre la rotana vu ajusan fallait ça nini bon ça parce que azo pesa simanaye moi que le mutazi qui bon motonner à teki yango comme la facilité pourquoi faire azo décision que non aza mobile yenda bimakana basi ako jamais kolinga bima balinga mi bali to balinga mbeba bimana ye alobi boye ngai bakanga ko ça les méritocratie ce qu'on a méritocratie à faire on a beau fanda bo mais si le gouvernement ne vient faire rabattre la fikina après des jours le que gouvernement kangi fikina on est bête maté au kokato kaki au fin affaire mais si le gars qui n'a fait rabattre festival na ninia to tika na une semaine ya festival là mais ba longo le festival là tata faire batino na pays du peuple na pays du peuple comme na pays du peuple bon probable ba installer podium ba tout ça ba podium ezati c'est comme bio kokango to kufa attention au fin affaire ah ok standard nini ok c'est comme mabem bon musicien ba faut jouer ba kene Adidas Arena bofanda boye si après 3 jours on va te mission ba okento ba okente ndama mission ba kenda mususu o kokelo ko na to kokato krake nous voilà facile ma bele masanga o krake pour no krake te na bonde lieu zala na yo naître lo ba ma fali lo ba pour so ko ye mubimba o finga no ka biso nasko na ba ngande ko finga biso te parce que o lemba ba e ki golo ça n'est pas si beau parce que ki golo ça parti massa ki golo ça pas si massa na bisio so un esprit to comme gaulois ten zambo craqué so un esprit to obota ma gaulois ten zambo craqué et pas na bino kuna mon cher yo mo lo bakango très bien ke ngai ne la zabo be di ba dia do pesa mbongo na kene sa promotion et pas na biso ba pesa mbongo te et pas na biso sa volonté mais ça courage na yo et ça ndeko linga artiste na yo ah wa ba pesa mbongo te mon général les abolingo to sala on a bolingo. Si vous avez un bon côté, est-ce que vous avez un chien ou un fin à biso pamba? Nazo bangande que fin sous biso. Zala non être massa. Zala netre. Faire ça battu tout ce qu'on fait dans la chambre na yo. Au challenge à fali au sali. Au challenge à faire au sali. Zala netre. Parce que si on me côté ça qui me bimba na yo pas gaulois. Massa au kokate.
Tu as un bon peu sa fanatique pas que le bébé que finir les battre. Et puis Batuto va pas faire. Batuto va pas faire. Exact faire pesa ngombongo boya. Té. Batu ba ya bango moko. Et puis, ma coûte na famille qui toque aux familles gauloises, au ça la relation, moi, m'kiezoya, moi, des frères zoya, et ça la paye bien. Et ça, ma relation, au faire à payer ça, bissou. Faire jamais bien à moutuya au coma. Mais pas la bino, qu'on a pas d'agou fout à bino mbongo. Yaka koto, to opé son bongo ta. Yaka koto, to opé sa yo. Yaka koto, to opé sa bou. Son pas d'abissou, ça raté. Ce qu'on problème, c'est qu'il n'a banga. Oh, ya, les sous-sondés qu'on finga bissou. Place on a zo banga yango na massa. Nazo banga ndeke, oya qu'on finga sous bissou. Comment na yo, naître? Moi, les tickets pelazana, soit fini faire ça, ni chaud ni froid. Soit fini fali, n'a partagé la page n'angai. N'a tché, a fini fini fali. Soit fini faire, n'a partagé tes messages ni chaud ni froid. Parce que n'a dit, à ça naître, et moi, fini fali, et moi, fini faire. Donc voilà. Mais ce qui est mi cotissier, ou mi cotissier gaulois, et que tu y as mis au monde à 100%. On s'en pose sur la passe, on te. So lobi pe to zape na gauloise na biso akufi na kine to zape na gauloise na biso akufi na kine o pesi pe moi message bandeko ba golo pe ba yebi na te ba yeba on ouais puisque défenseur ya kizengo na toko kabwana wa meko yambaka défenseur na panel na ye ozo ba bordi bana tongo ti lobi Mobutu yebisa Douglas atinde la adresse ya nono boniko ya nono na yo moko vraiment ya nono yebisa ya so baza mobali na ono nono so baza mobali yebisa ya tinda adresse il doit faire le test ya nono s'il te plaît ya nono tu peux voilà écoute-moi ya zo manquer ba tu ba respect trop azo kono ndie to ba camarade si ko so baza mobali ya pesa adresse ya na yebi non il exagère peut toi na zo exagérer Boma moto eleki nango déjà eleki yake déjà boma moto. Là, il pas koka été ba blague no mauvais goût ya non faut comprendre aussi pour ya zanani de ya non bon ya le bima comme le bien ça sur ya non ça non ba blague non ya non ah na combien déjà la privé appelle sa adresse. Il n'avait pas blagué, il avait juste donné son avis. Maintenant, il y en a qui supportent pas les avis des autres. Moi, je suis désolée, on n'est pas dans une secte. On n'est pas payé par papa. On était tous là, on changer parole. Mais quand nous on parlait, l'opinion des gens, c'est pas normal. C'est pas une opinion, c'est ça. Donc, on va blague. Opinion, non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée, mon bout, mais moi, ça va pas comme ça. Non, on les opinions, je suis désolée. Mais moi, est-ce que moi, j'ai imposé mon opinion aux gens? Non. Est-ce que je dois suivre comme un petit mouton? Non plus. Je suis désolée. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Mais Lacoste, c'est quoi ton problème? Oui, ils sont même ça sous live. Respecte les gens. J'ai envie de dire un truc qui est plus important. Tu respectes les gens. Moi, c'est mon opinion. S'il vous plaît, Lacoste, calme un peu tes ardeurs, s'il te plaît. Arrête ça. Mais je t'ai parlé à toi, non. Je t'ai parlé à toi, non. Ben, ferme-la. Ferme-la. Lacoste, qui doit fermer? Apprends à respecter les gens, merde. Mais toi, tu dois être une psychopathe, toi. Tu es malade, toi. Je m'en fous. Ce n'est pas normal. Je ne te connais pas. Mais va te faire soigner, va à l'hôpital. J'en ai rien à foutre. Oh, mais c'est quoi le problème? Je ne te connais pas, j'en ai rien à foutre. Oh, mais qui veut te connaître, toi? Tu es qui? Je ne te connais pas, qui veut te connaître, malade mental? Apprends à respecter les gens, point barre. Oh, va te faire foutre. Qui va te respecter, là? Il est libre de donner son opinion, mais ça ne te plaît pas. Va te faire foutre. Ça ne te plaît pas. Va te faire foutre. J'en ai rien à foutre. Calmez-vous, s'il vous plaît. On va régler ensemble. Le reste, je m'en fous. Ici, on est là pour donner son opinion. Calmez-vous, s'il vous plaît. Maman Lacoste, maman, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. C'est tout. Les dépenser en balamoko, ou bien des maman. Mais non, les dépenser en balamoko. Non, il a donné son opinion. Les gens sont en train de l'attaquer parce qu'il n'est pas d'accord. Mais c'est quoi si on n'est pas dans une secte? Merde, je suis pas là pour faire, point barre. Le reste, je m'en fous. C'est pour moi, papa. Bon, voilà Lacoste, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi vous allez me descendre, mon bout? Oh. Bokanga ta micro soit bobo ka eso ka kende so wa puissant. Si quand maman va les dépenser abimela sima ya pas non.
Bandundu zo maloba. Je voulais dire un truc, s'il vous plaît, la famille. Ok, vas-y. Comment mais tellement que Charnemé Zaki Makasi, on t'a calculé même pas. En tout cas, je pense que pour toi, la piso de monde, on a la croisade qui ont déjà. Donc, vous faites une déconnaissance paiement pour Gaulois, Azaki pour ça, puis la promotion Makasi. Surtout qui quand même coupé ça dans Makasi, ils allaient bien, tout souhaiter, puis famille, et puis la condoléance, la biso, et ils allaient bien. C'est là. Ouais, Kitoko Matete, Bandundu zo maloba. Ouais, merci. Bonjour à tous. La vente au moins pendant 1h40. La vente au moins. Et non, c'est au beau, man, courage. La vente au moins 1h43 minutes. Na yo qui bat nyonso. Il a besoin de l'oba, mais nyonso et l'oba minango déjà. On a l'oba, c'est que Kabila le père, à l'obaka, n'est jamais trahir le Congo. Et Gaulois n'est jamais trahir Ferregola. Celui qui a trahi, trahira toujours. Moi, je pense que par rapport à Marambouya, j'ai non on a monnaie live maintenant, on a rendu Batubakata attendez les caméras pour toi. Marambouya balaki koloba. Boyebi, cause à la fanatique ya muto ko linga artiste, bako marangote, babuta marayango. Ngala rose à la fanatique à Belvède, la rose à la fanatique à Belvède. Mais subitement, quand Timba Mobile, moi, je suis un candidat, tout le monde a changé, maman, a commis fanatique. Il y a maman tété, tout. Bolingo, on a zalaki, on va vers Belvède, il y a un autre, on a pas pas ma tété, tout, un autre, on a pas pas Mobutu. On a forcé ma caméra, puis on a quatre montées, mananga, na onyonga. Le mec, a tikalane kozala Gaulois jamais. Autour ça là, on va libre manter qu'on fait. Au fond de lui, c'est un warrior né. Au fond de lui, Alinga Fali. Tout ce qui a ça là-bas, aventure. Marambo, nous sommes comme la biso ba Gaulois, bandeko, ba osala, ba trahir. To bandaka ba fanatique, ba na ba dipon dipo ba Benzema, ba kanga ba ba tirki. Tala lelo e komaki, ba mo finga faire. Muzeki ndingu pareil. Bana o bana magali ko buta liambonga bata parlement. Nyonso Mobutu. Bano magali ko liambongo. Mais tala leona kuma ofinga tala émission comme ça là. Et aujourd'hui encore mutumo aza warrior né kwa kumisa fali na katia motema na ye aujourd'hui subitement a commis warrior a comme Gaulois et bino ba Gaulois bo yambaye. Tous aura payé un mot, tous aura payé un mot, tous aura payé la lucidité pour comprendre ma camouflage sur la rapisson. Faire un cas bateau bafinga gaëlo bisu bayagi sous baye sous le baron commissaire. Et nous on est là. Tout ça dans la panel à chaque jour. Tu as la même pas qu'on matin à 50 na 10K. Anniversaire ba Gaulois et les cacao. Attends mutumo kota comme ça mutuna 10K. Mais mutumo azala ki ne warrior. Je te prends ba sentiment, bon ba traîtrise mais la on connaît l'équipe na makana ba warrior. Et aujourd'hui à la mouika boy, il y a des jours ici Il y a des jours ici à tout fin à faire par rapport à Marambo héritier. Et il y a des jours, à tout ça, la live, n'a tout fin à faire par rapport à Marambo héritier. Mon frère, non, c'est un peu comme un Gaulois. Aux la liberté, n'a eu Italien, non, c'est un peu comme un Gaulois. Mais pour comme un Gaulois, il faut ça à 10 ans. Au moins, il y a 10 ans, non. Fin, nous fali. On doit finir, il fallait pendant 5 ans. Tout le monde, pendant 5 ans, il fallait bien être comme ça sous 15 ans. C'est-à-dire que Orokomara na Gaulois, au fond de toi aussi, tu sais que Orokomara na Gaulois, au linga na offérité. Biso ba Gaulois to swanaka. To finga naka. So mo le mo se mutema passe de tu opena la minati to bando finga entre biso moko. So yuso oyo vivre na kata bataboy. A exemple lupanga ba mongo, to yoka na biso muntu te. O bungi ka muke to ko finga yo. A to bi ko za na tala ba gouve ba Gaulois ne. Mais abungi ka muke to bosani nyonso to démarrer on comme Belvède dans obunga to finga ya kalima mo TikTok na ke libela po ozonga souté parce que yo olingo sangana bataboy o visa na problème ya visa bato anyonga ka
Tous on a un problème, il y a batabiron, on a biso ya mo ba pesa biso kanda. Et toi tu viens, oh outi na kuna la pesa bino bozala, kuna bozala makam na bino ya mbangu ba boboso na raté, tu viens te mélanger avec ces genres de personnes. Et au lingo ya ko monoka maman golo ramba mo boy. Zala na bozala na tibia biso mo be ba golo. Biso mo ba golo to lingi yamba bizwa quand mutu alobi na kumisa affaire pou bokomisa maman golo yaya wana bino bino mo komisa golo akoma golo ndeni au fond de lui lobi kuna live basalaki na moni bakati parti moso na page moso news so nini azoyoka musique afali babengi na téléphone musique afali mdebe na téléphone na ye azana na ba vidéo na kata TikTok na ya musique afali et muta bongo ne boni bozonge bozoye bokonisa bokomisa golo mitu na biso ça et puis bo pc ba cadeau tina 60k c'est bien normal to fumo la ba panel na parlement na maison blanche pas Belvedere na comme ça ta mutu na 1 kata 2k ya pamba bo tina ba lion na mutu ya 2 jours à peine a to finga finir pendant mon méritier et après 2 jours avec comme golo bino boyambi pour atterrir hein. Moi ba discours ba golo boya kinango ba discours désolé ba discours bino ba golo boya kinango ke bokenda la ba live wana te ba komara ba live wana ba live ba warrior c'est toujours vous bato boya kina ba discours wana ko telemela batu mususu na parlement ke bokenda la ba live wana te c'est vous hier ndo bozali na live wana bo accepter le gars boza ba hypocrite et puis bo ba bipolaire mukobo ya suna discours wana ngane mnonga ngana ebisibino na komi opposant komi Tshisekedi na parlement. Il y a certains propos au beau sale bolo dans certaines personnes à catégorie à bas. Mais après vous allez faire les contraires marambo loba. On a traité Samton Goroz invisible capote main na pesombo na moni Samton. Vous êtes des hypocrites et vous êtes des bipolaires. Pour votre information, pour boye ba non lelo. Banana basala ba panel wana. Baza ba camarade Mobutu ba koyi na bango. Parce que pourquoi pas Mobutu na ko s'afficher na bango? Ils sont des amis nés ba koyi sika moko. Parce que au moins bon na Mobutu na ba live na bon parce qu'il a compris que batu wana ba golo te ba warrior. Amitié na bango et très l'amitié na bango, il s'affiche pas avec eux pourquoi? Parce que yebi que heureusement mais bino bozara ba liboso ya ko telemela ba golo ba kende kuna mais bino moka ande bon ko se ko ogende ko se retrouver kuna boya mbali défender. Ce qui that bullshit. On a ici on a comité c'est parlement. On a discours wana on va se blesser ici. Merci. Bon attendeur Saline. Merci. Antonio Pesela mbote pas Suzy Bombo, pesela mbote pas Samton Goulas invisible. Jobino yo bona pesio mbote junior le pour pesio la salut de respect mon regard. Donc mbote na yo grand potre mais Samton Goulas invisible vena ngai savane moi tout bakara danger, vena nga papi chonkumu kamata mbote place ozali. Jobino yo pour from inga de la pesio mbote presa zo ya kuna na London yo ebika ndeki na jobino yo ba salute, pesela mbote pas Bamasa nyoso tout, Julien Levo, Pestipa New, Mange, Bamasa tout, Pestina Mbote pas du 28 Banque de France, Samton, Goulas invisible, Papi Tchonkoumou, mon vieux, et Ugande Kindara. Et comme tout, Anana Solo là, sur Yoka Mpela. Yoka Mpela, ça t'es là. Non, on a eu non, ça. Samton. Bonjour. Samton, maman. Bandundu na bokebi nyonso bandundu lukama kwa reine na opeso cravate Samton na lalité na bibo mobala na de concert ko saka na bisote modèle wa finga ferry 2 jours à auto finga sous ferry alors bi ba spectacle mo zawapi boko sasaba ba golwa na leli na auto sala ba course ko na zo tambola la tram pona moi mobala na kalo kwa na koya moi mobala na ko tukala kozala golwa ta ko tika pe ko linga ferry te akozongela libele na e place amela ke pa ba warrior aza moyibi aza lokuta ayebi ke ba golwa nde ba maboko pete to ka mobondo te na lalité bande ko nanga bana nga mibali ngala bota bana mibali nja ba pianga basité na lalité moi mobala na ko zonga wana te
akoki kozonga pa na biso te toza na posa na bon azalaki po azonga na bosa ni kutu toza na posa kasi omote ke na percible toza na posa na ete po akoloba ke ngam na sali ba Mobutu ngam na sali ba Bandundu akoloba tu ngam na sali ba Belvet bokanga data lelo njaba pesa nga bana mibala na bota bango ba mega ngesila nga ya kure ki ibotini na ba mega ndenge mega bando sila azala te Mobutu ba Bandundu botelemela ye akokotaka na kazie na biso te to na posa na ete na tiki maloba na continuer sima te merloba sansa merloba bon pesa Belvet ba cadeau ba Lyon ba tout qui na ba pesa ba ke ya ufe kati donc ba mega sila nga yi bande ko na ngolo ba te sikona ko singa te na ka te po na ngolo ba mama le to solo li mukie bo nani yope makasi e vana za poto to mama tu ça continuer na ça m'a très énervé pour mon ya Belvet bo pesa ba parole na désordre de bonde ninga zaki a depuis longtemps bonjour. Oh, yoka, yoka siko na yesiko ndeni mama Arlette nga yesiko na yekikala pardon pesa mama Christina Lobaki na zamsala pardon non yemeti makamba de défenseur boy héros boy nga na tante po nga na nga golo à vie donc nde toza bo mutu na mutu azo choisir tranche na ye ya artiste o ya linga komisa il faut boye bango bien à longwe Kinshasa a commission en Afrique du Sud alors linga ça la base na ye a zonga na actualité donc place oya o ko utiliser bateau bazaka très sensible so muta komi goloa et ba goloa et mo bo ba goloa bo zaka en état d'esprit papa Hervé bon oui. Papa Hervé ninga zarate papa Hervé il a rien à foutre o eloko bo so azana na ba concert afanda ka osama kamnai bino bo zaka trop na sensibilité mo boye bo souffrir il faut batunyo ba accepter bino non batunyo ba ko accepter bino te batunye se ba ko accepter bien ye penda aza warrior à vie oui aza ko ba biso ba goloise à vie ata papa avait arosage lo to ozalaka wana pona faire gola muta bombo olinga akoma golandeni bo olinga akoma golandeni pourquoi vous voulez prêcher les vrais chez les faux arotika na akoma goloati botika moi mobala ngo asama kamuna ye nenga lo sala biso promotion na e yana ngo peka bien pona biso na bilone na moni atie ni na biso ya ba concert asa ne promotion et loko na biso to ko soit na te entre biso likolo warrior moko boy et yana sens te oui yana sens te mutna mutazo pesa point de vue na ye oui mais ako soit na ko finga na wana non yana sens te ya non Douglas s'il te plaît ya non nga na luko na privé Douglas ya non aza moko ya bino ba papa bozanga na batanga tika na yo boko soit na likolo ya défenseur moi je suis pas d'accord ba gola to soit na entre biso makambo ya ko soit na awa ke pona mutalibanda nga na d'accord manque à respect de l'équitro nga d'accord te ke ba manque à respect kuma ba niveau wana kuna na auto mona petite sœur nga musupe la presse a Kiti bazo soit na la coste moi je suis pas d'accord na d'accord te to soit na entre biso na makambo ezali ba limite il faut ezala mukolo il faut aza maman Arlette s'il te plaît mukolo il faut azala moi muke faut azala ponga il y a eu plaisir à moi j'ai pris vraiment du recul pour nyoso bozo mata bozo soit na bonda ba makambo ezanga tina ça donne pas envie à un moment donné ça donne pas envie que batbaya ko sangala bo soit na sonaka inutilement et ça point de vie à mutu na mutu a libre ya ko soutenir mutu ya lingi awa mwana papa Hervé azawa te ndekwa papa Hervé aza awa te mutu na mutu ana ndenge na ye azula papa Hervé mutu mususu aromona pona ye papa Hervé après nzambe eza papa Hervé mutu mususu aromona papa Hervé artiste parce qu'elle lingara fait gola na banzembo ne mais au delà ya ko sala obiso do sara a osala ngote aromona ngo kwa folie donc mutu a libre ya ko pesa point de vue na ye mais respect ezala ya makambo kanela te ya bitumba te netinga les défenseurs nga personnellement na mona na matanga ya miti keva na swani c'est makasi na kati ya cimetière à Pontin donc c'est une personne o ngai na ko pardonner te wana ya point de vue nanga eza nga na ko lo bango teke mutu nyonso aza na point de vue moko nanga te mutu azo fanda ofinga mama Marie et simba ti pa nanga oui na ko ya te ko incriminer ke batu nyonso bazala ka côté nanga te nga na ebi ba valeur mama Marie c'est ma tante propre. Donc, nga so muta fille ma Marie et simbate. Wana ya point de vue nanga. Batu nyonso baza libre. Po to fanda ka to solo la ka eza po teke batu baba ndako kanela batu baba ndo finga na bo se mutilé te. Ya kitoko te. Ya kitoko te la coste tu es ma petite sœur na sepelité.
la presse ba échange de paroles na sepelité Douglas na sepelité ya non pe na sepelité wana nga na lobby point de vue nanga mutu nyonso aza libre mais toza na tolérance pe na respect po ye mon papa avende ba finga ke tongo midi pourquoi et l'oblaqué l'autre so ikuto ozo péter ba plan ozo répondre bateau a tout na bi tant ba fingi nga wana tant na lamuki na comme na posangando pourquoi bino bo répondre à bateau wana ye moko déjà azana azarane na nité biso to sara bopo na ki fanatisme ya on to sala ngo papa avait azarane d'accord na ben insulte té que mutu ba fingi bo ko répondre azarana ngo d'accord nga moko niveau que na ozonga sur ba live minute po na zape sanctionner po na bango bango na ke osara trop aborder l'équipe donc il faut au cadrer ba maloba na yo et lo nga nga lo baka bongo yango wana merci matete na mona okala bambo tebele na dina bakisa mwa muke tanda bandoko do balobi na bimo mobala zo saka na biso lobi ngai aigle na pesombo TV na ngai nga na ofina tika na yo kaka azana yo warrior mama leti azana warrior azane warrior na tika na warrior ko ndeko na mwasi biso to ba mama futo telemela ko po biso to botaka ba mobu ya na bino ko bela initima makambo ko bela botika ye biso to ba mama to ko telemela biso to botaka bino ba mama to pesa moi mobala partager bino évadé bon bandeko bonjour donc ngana tsaka point na likambu ya garçon ana. Depuis hier, dans le panel, tout va tomber sur un piège. Donc, à un moment, il faut réfléchir à Mikolo. Donc, il y a la famille Moroboé, il a fini à papa, il a fini à la famille. Le lendemain, on a Balouki, il y a un bobando servir Bilo Karolia. Donc, c'est normal. Un mot photo est baka. Moutouana, Azam Moroboé, il même pas qu'on a droit de prononcer comme ya papa Hervé. Parce que ma finga o ya sala ba mama loba tu o aloba mututu amona mututu ayebiango mais eka muisa batu nga una ka monte po biso ba golo ezala ba golo o ba golo ba sentiment donc ba golo ba sentiment wana ba monia leki na place oyo ba critiquer rapé papa Hervé leki na live wana azo loba et puis ba golo ebele bazo soutenir ye et puis bazo yambaye ba o ba yambaye ba cadeau papa na ngai limbisa na ba o ba yambaye ba yambaye na ndenge na bango mais ba biso toza pena ba vrai ba o tolinga ba blague tena leader na biso donc tolingi na biso yete attendez ya ndeko mo to ko loba wake o to pesa 10 ans mamba 10 ans zate tous ont besoin n'a été pour bisomo tout ça la marambu tout ou itangami ya papa Hervé et ça ba promotion de tout tambola to que ça ba vidéo na ba salle to que de ça la mambo bisomo tout ça la on a besoin n'a été pour ce gars ya ba c'est la biso lo rasikate pour ablo nyoso tout bisomo tout ça la on déjà donc bandeko bazana ba sentiment wana ba ça ba sentiment na bango libanda na kombo ya leader na biso ba sali ba sentiment na bango kuna bati ya biso tranquille to na ba événement na biso to préparer à tous à concentrer na ba mamu na biso ba zo la biso ba distraction mo ezanga mutu na makolo to na ngo besoin ta na ngo besoin te bato ba moni ke ba oyamba ba bengisa na banda kuna bango ba yambie kuna ba amatana ba panel o golo o aza vrai golo mutu na ro mata jamais na ba panel na ba bando beta ma solo na ils en sens te ils en sens te un moment to fanda rappel biso mo to fandi to talaka. Donc, aux 2 jours, tout le bilara garçon Moroboy. Aïe, au chat, trouble, on a dit qu'un bouton bossé, il y a un lobby va perdre les gars, en France 24. Après, ça, il un message mora bien. Donc, tous le bilan, on est tombé sur Marambouya, Moutouana, Zanganiti. Papa, tous le bilan, on va après, on s'est abonné, on s'est basoba, tout le bilan. Maramba garçon, ma plus. Non, mon trop fou, là, pas, c'est pas, tu vas Facebook, tu vas partout. On va dire tout au long sur la scone Casalo. Tout sur la chaque journée, tout sur la donc bikabino to webini o resa to ça ezali ka biso to yebite o moni siko pourquoi ngana ngwa matana na ba panel tina pesa ba point de vue na nga papi to zolo balikambu ba to sali live to live to sali to so guider ça to so guider ça quelques personnes oh sali to fou là na bandi ko landa live o siko tu connais ça personne to fou là na bandi ko landa awa depuis kala
ezaka combo ya non ezaka publicité bato basa eloko te bato basa promotion faire été bato mela eza bongo te nalobi tokoki kozwa par exemple espace ya 1 heure mo bolobeli ou bien 20 minutes bolobeli makambo na ye le reste bosali makambo mosusu ya promotion bolobeli makambo mosusu banda 10 heures so 11 heures na ndo tala live oyo ezaka combo ya garçon wana oyo nga nalobi eza point de vue na nga parce que mutu azomata olobelaka likambo garçon na tandis que tozobosala bamama mosusu oke non po tosala twana babillet fo esila fo tobelela donc tobosani yango pour un type con comme ça là ça se fait pas donc tosala oyo eza mpona biso mpona elengi ya artiste na biso papa ngai nalobelo moko bandeko bagolwa osalaka bachallenge awa bachallenge elekaka Karine Mokonzi la baronne asalaka promotion les padres koleka kuna tumo mwana muke ayaka namonaka Francia Tonga vrai chéri asalaka ba challenge awa Irma asalaka ba challenge awa ba golo ebele Suzy Bombo Matete ya nana kutuna mona na challenge te evade yo moko pe ba golo ebele bosalaka ba challenge awa ebele bozawa tout moi mwana moko kizengi moko boye azali soke toboka aye absali abamati na live moko côté bato bamakale pas de respect bagolwa na ezala catégorie ya bagolwa o bapesaki bakado kuna ezaka bato bakendaka kuna oui bato bakenda na ba live ande bapesi ezala catégorie ya bagolwa wana baonde bakenda kopesi bakado toyambie bolandaka bato wana batolaka nde bazoya na badiscours wana toyambie boyamba na ndako na bino boye okendaka kuna golwa oyo akomeka ayamba na panel ya bagolwa franchement naesa bino véritaire golwa akomeka na bande susu Raïs mama Bernice Abigail makambo yango tozoboya yango tikanga na oloba makambo Maison Blanche na Parlement nani susa sa suba live ce soir nani susa full option NK de Bundes na Abigail bandeko nyonso bosalaka ba live bandeko nyonso bosala ba live boza bagolwa boya bagolwase lokola biso oyo akomeka kaka ayamba défenseur kifuinini wana boyebake ngama na parlement na kofungola bino ba live na bando démarrer bino matin midi soir lama na laki bino mba oyo akomeka kaka ayamba kifuene na nini wana kofungola ma live matin midi soir na bando démarrer bino Mobutu wana yo komo lukasiko ba problème to partager ba idée papa a invité comme on a c'est depuis 10 heures que na zai na kata live au hermo na longwa ki menazonga ki na ina lo baboye so itozo solo la to solo la lokwa bato baza mature bato pri baza intelligent. Ce qui est vrai, awa bison c'est toujours là que ça elongi moko elongi o ezali ezolongi ya pas cité mais elongi ya kanda. Donc na mitema côté mo ezo muto aza vrai gaulois a là que ça vrai face nae totika ba sentiment totika omoni bato belé lelo ba batami na sima na za gaulois mais ce qui est vrai azali aza faux aza vrai faux ba vrai toza ebelé likambo oyo arrivé oyo ngala otanga kombo mwana ngote pona mwana ngo sans impact na mwana nga ona donc to pesa ngwe lo moboye to pesa lo moboye actualité oyo za actualité te asali sentiment na to yebaka ngo boyebi na osala bino rappel moko awa tozaka na ba petit moko boye mibale bino boyebi ba ona otanga ba kombo na ba ote général oyebi ba petit wana mibale batalaka awa bazaka kokumisa erkaka master na bango bamonike ba ote ba ozwango bamonika intérêt na bango bazwango te batengama bakoma ba n'importe quoi to satanda ke mutu nyonso oyo akolonga koto akokeneka ngambo moko boy mutu pe oyo alinga suisa bango bo omoni mwana mukusa ochokende oyo petit oyo aye réaliser ye donc et comment la concurrence ya ye kuna na ye kuna ko pesa bango actualité te
hein bon comprendre te kalinga ça lokola soulager lokola bateau pour par rapport botika na to pes total na nous accord arena total na makambo est important botika to kota na ba distraction te ba longa ke zonga été on est beaucoup toza tala na ko sabinote famille munene o ya ba gladiateur gauloise toza ba intellectuel to kota na ba distraction ezanga mutu na makolote s'il vous plaît na répéter s'il vous plaît mutu nyoso bo mona oyaka na ba injure oyala ba bilo mo séparatiste aza vrai te ba vrai faux baza ebele toye bango lelo général na lobby yango yoza awa na toye bango lelo ba vrai faux baza ebele ba hypocrite ba infiltré ba kota ebele balata kombo ya ki gaulois mais baza ba vrai gaulois te to céder na ba distraction te moi na en actualité te to pesa egasté lelo penane to lobeli boy oh ça fait pratiquement depuis 10 heures to za ki na sujet moko boy ya moi la moko boy mais actualité à makasi ezali France 24 star na biso artiste complet ou chukoleka to lobela les restes to lobela ba date ezo continuer ko kota to lobela acoustique ezawana to lobela mamwebele to tika na makamba mwana oyo bato basalela ba sentiment o ba pesa ba cadeau lobi ba sentimentaliste bango wana to ebi na biso pe bango mais to pesa bango gazete o elobata les grands mopa to tanga ba kombo na bango te donc bonne journée bon week-end à tout le monde à suivre. Winga pe na kitu dès qu'il a biso atiki biso ça va to dobela papa va nous single moko comme nango éphémère titre nango éphémère merci na souffler. Bon, ouais, donc, Gaulois Mokiwa, Gaulois Gladiator. Obi? Nga pe nazo bakisa kaka. Na bakisa kaka Douglas tindelanga adresse. Ya nono tikambuye bisoko ya nono. C'est des proloba. Généralement nazo loba vérité. Na tindeli adresse place nga na zana minute na photo na ngai. Donc soka za mobali. Nautika te peso ana ki komanke batu trop po bango bakanisa ke soko yozo finga nde oza makasi ko finga eza koza makasi te ko insulter batu eza bien mais siko ya ko finga moto en face papa tika ngala lo ba makam na ngai oyo ebisanga non s'il te plaît ko ya non s'il te plaît ko tika lo na yebe déjà ke te ate ya na lobi te na comédien na privé ya lobi a rotinda batu nde batu ba ya obetanga te na besoin na yo moko nde vu que toi t'es un bonhomme so oza venant là ba vraiment pumbu tu viens pour la personne adresse place là ça il faut tout respecter Rabatou. C'est pas que au côté d'un sentiment finga Rabatou. Ya non mon beau village mon beau village tika makamwa na potanga finga o tiki ya finga na tiki badabana tiki ya finga bana batiki ya finga parce que omoni siko makamna omoni biso to sawa banani batiki ya finga banani batiki ya finga vous ya non loba makambo eza juste ko na comédien na privé soka za mobali ke zonga na makambo lobi botiki ya finga banani batiki ya finga mais baba la masola bien sous la masola kimia boka ndego wana n'espère bien te na obwaka ete ya mona kazaka mutamakasi te azabona tika konde konanga izana kimia boka boma moto mutu bobo aye ko swanisa biso bundisa biso zanga ne tina. Oh, yo finga Rabatou, yo finga Rabatou, pas les défenseurs, oh, yazo linga koma golo koka. Pour entre biso na biso ke na nango boy c'est la famille non non boyoka ni pesa la ka. Non, c'est petit là il déconne trop. Il déconne trop, c'est pas la première fois na mon a finga Rabatou, zamba libosote. Honnêtement. Zamba libosote. Si ko loka meke pa na ngai. Na zala ta yo finga boy to ça échange de paroles te na live. A commettre une adresse parce qu'il est incapable azo ko tinda adresse na été, azo incapable. A ko kati. On a tinda batba yo beto te na besoin de yo ya ko betanga. So azo yoka a comme adresse là c'est simple bonga yo e bi réalité à mon akoboka ete akobe boîte bazar bisana sawa medine ba on se bazar bon bagolo